Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to kata lien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko, ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors, Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Bonsoir, bonjour. Bambote bele bisika biso bizwi bino. Molobeli na bino, mama leki na bino bolinga te la danoise. Na ye to solola, to zala bien. Tala kaka, bozana se a sous les baobab. Moi kopwati, et ça la bien. Pas n'importe quel ti, mikolo vraiment. To zana te citronnelle, bobenge bele. Toza pe na te bulu kutu bino mo boyebi ba te wana to pesa bino d'explication na ba kalate. Bon bonsoir lisusu bare bonsoir bonjour na ba onyo so balinga biso ba yenge na bandeko na biso ya bundu ya Congo na église en PV ya Longo, respect kiambote kieno lo sako to sakidila ba chef coutumier na biso et puis tolobi vraiment talaka ka bandeko na biso ba musulman ba salam alaikum ba salam isika biso bizwi bino boboto bondeko na bandeko na biso catholique et puis to bosante ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel ba mama pasteur ba shalom bisika biso bizwi bino toye na biso to solola bandeko nanga boyebika biso nde toyaka lentement mais sûrement toye tozana sango toana communiquer bandeko nanga tozana communiquer toye toya ko sola likambo yo ndeko papa bengaki na sous les baobab apesi audio na ye alobeli yango aza vraiment na pasi na mawa na ndenge makambo ekomeli papa na biso bokolanda ngo na audio vraiment bozala attentif avant na tia audio wana bobosana te bo partager vidéo autant na senga bino bo partager bozo lamsa pe conscience en même temps bozo aider bandeko na biso o baza na solitude bandeko na biso bazo se sentir seul bandeko na biso baza na tenter ya koluka mwasi ya koluka mobali bozo aider pe bango bozo contribuer
na vie ya batu boyebake na ba relation na tozo sunga bana pe bakobotama nzambe alola vraiment akosepela yango wana bo partager yango ekende penza ntina basuka penza ya mboka place nyonso badiaspora bazali ezala na Amérique du Sud, Amérique du Nord, Canada, tokei wapi tokei même na ba Japon, partout vraiment bandeko na ngai beau partager et osala bien mope pasika to benga ngo live together bovandi ensemble oya ozwi mwasi na yo ozwi mobali na yo tala kaka esalaka bien solitude ebomaka solitude eza mabe makasi bandeko na ngai lelo oza jeune ozomona yango eza normal mais yebaka ekoma na temps moko okomona penza ke ozosentir fozalaka na mutu bandeko na ngai kozalaka na mutu eza bien bon kozala yo moko soko accepter yango eza nango mabe te mais soko ozokoka te bengala danoise on est là tozo aider ezokende bien ba témoignage ezali ba mariage pe déjà ba date ekoki bandi kopesama ba mariage coutumier kutu koloba te ebele ese salami en tout cas tozo salango intelligemment boye ebele bokeba na ba copie coller bandeko nanga site original yango yo ezosalama bien boya ebele oya kozwa mobali na yo ozwa mwasi na yo otika kotala mibali ya baninga otika koanvie basi ya baninga yo yaka kozwa tozana ba catégorie nyonso na mokili mobimba bon bolanda attentivement audio ya papa na biso la danoise azozonga après audio oyo pona to commenter yango ale twende mbote papa na biso mbote mama sous les baobas number 1. Ok, merci papa. Namoni obengi biso sango nini omemeli biso na sous les baobas. Ngai na bengi parce que ba zwa ngai mongo na papa Géry Luvunzadio ye directeur général ya protocole ya église Kimbanguse ya toi na Nkamba Jérusalem. Azwa ngai mbongo ona voyager mwasi na ngai $6,000 depuis 2015. Le 4 février 2015 à sengaka $6,000 pour na voyager mwasi na ngai aya na Irlande. Banda azwa mbongo wana mwasi na ngai akomaka te mwasi na komo na ye ngwiza Louise ye pasaki mbangwiste azana kisasa kuna ngana zana Irlanda akomo na ngai Monsieur Dodo Kutwa Jean Jean. Alors bana 4 bakoma awa boye social azwa bana una mama aza présence ngana za déjà retraité ona aji ya twanga mbongo wana una mwasi aya awa una visa sikoyo ayebisi ngai to zela na gouvernement oyo ezalaka liboso ya Kabila Schengen apangaka yango sikoyo ti lelo oyo tokoma na ye soki na bengi na telefone akoma kokata alors nazwaki ba disposition l'église Kimbangusi kuna na Kisasa tina Nkamba bazwa disposition bayebisi ngai ke problème wana bango batindaka ye te azwaka bambongo ya bato alors wana ezali problème hors l'église na ndenge balwa na bango ya règlement ya église soki ba règlement na bango babengi lukutakano alors papa wana Géry ti lelo yo tokoma ennemi na kende kofunda place ngana kolinga alors yango wana telefone soki na bengi koma kokata ngana mwangu tokoma na confusion ya koma kokima ye avandi na Kasavubu peka kuna na komi na Kasavubu na Kisasa kuna papa sikoyo ye papa na biso olobi na kombo ya Géry Luvunzadio
Jerry Luvuza Dio yende papa oyo azwaki mbongo pona asalelo ba démarche oyo azali chef ya azali directeur ya protocole ya église kimbangiste na kati ya Kamba bosinyaki na ye ba papier oyo zolakisa ke ye azwaki mbongo na bino. Bon mwasi na ngai alobi na ngai mwasi ba papier za na mwasi na ngai oyo asinyaki ngai naza na bepreve oyo natindaki mbongo na nani na Western Union naza na bepreve awo natindaki ye pe andima mbongo wana nzwaka yango. Alors sikoyo ye aza ko répondre ngai ke mikande kangama na Schengen kuna ye moya ai mbongo ezali te nakende kufunda place nga na lingi. Alors ngai na ndenge nazali ya moya nga na déplacer na koma na Kisasa kuna na funda na leta ezate parce que awa ndenge na bana bazali awa nakende ke kondima ka présence pa ya ba social na bana na moneni te mona bana bakozwa bango libela moni ndenge nazali condamné awa moni problème yango wana na bengi na émission oyo boye bo ede ngai pona mutu wana yango wana makambo nga na bengeli. Ok papa na ngai tosili koyoka ndenge yo osili koloba biso tokolekisa yango na media bongo eloko nino koko senga tangu mususu na batu ya boye lokola boza na ba preuve goyozo senga nini ata na niveau ya gouvernement ou bien na niveau ya église ya Kimbangiste. Est-ce que mutu ya boye bakoyi kotika ye kaka sala ka musala o ya zali ko sala aussi longtemps zali ko escroquer batu? Bon nalobi na niveau ya l'état bazula ye mesure azwa mbano na ye parce que zali infraction na niveau ya église pe kuna na église mutu bakozwile ba décision parce que ngai na ndenge nayebi ke mwasi na nga saki Mbangwiste nayebi basilema ya kuna ke mwasi na nga mutu ayebi kuna est-ce que kosalisa moningano na kati église ezali mabe oni ya fo wana na sengi la église Kimbangwiste bo répondre ngai bongo ti lelo ye mwasi na yo azaka Kimbangiste ou bien alongwa azali kaka kuna Kimbangwiste ti lelo yo moni yango vraiment eza pasi na mawa bandeko papa na biso ko kata te na lingi na loba muke na bandeko na biso bandeko bosili kolanda papa na biso kombo na ye papa Dodo avandi na Irlande azali vraiment na pasi na mawa na misu basili kolia mbongo na ye $6,000 na mutu ya église ya Kimbangiste alobi ke akosunga ye pona amema mwasi na ye awa na poto parce que na loi ya Irlande bandima kopesa kaka bana regroupement familial basalaki yango kaka na bana bapesa papa bana 4 mais mama bapesa ka regroupement familial te pona papa na biso azali pensionniste donc il fallait aluka ye moko na ndenge nini abengisa mwasi akoma ti na mikili ya poto ndenge tozoloba boye papa na biso bana bazana maboko social vu son âge il fallait mutu moko azala pona a aider papa pona bana wana yango bomoni ke papa na biso abimisaki mbongo wana ebele na pasi na ye na age na ye pona abasunga mwasi na ye aya mais lelo mwasi wana akomi te mbongo wana bale yango tozali kosenga na communauté nyonso ya église ya Kimbangiste na kombo ya Nzambe na kombo ya Simon Kimbangu bosala nyonso bo aider papa na biso pona kotombola kombo ya Simon Kimbangu pe pona kotombola kombo ya église ya Kimbangiste. Papa sorozala na moya suka okoki koloba na batu oyo nyonso bako partager video oyo. Bon na mutu nyonso ako partager ba video oyo boye basalisa ngai na fingi église te
parce que ba règlement ya kuna nayebi te nayebi ke lingomba église esalisaka baorphelin esungaka moto nyonso to baorphelin na baorphelin na basi bazanga mibali bazanga basi baidaka bato nyonso tokimilaka na pa église alors sikoyo ya ngai est-ce que nasali mabe mwasi na nga asali mabe alors yango wana bazongisila ngai mbongo kaka bazongisila nga mbongo mwasi aya soki mpe mutu aza na bonne foi akokoyede ngai na ndenge ya situation yango mpona lingomba wana ya biso nyonso tobengaka kimbangu eza mpona biso nyonso alors yango wana kanga azalaki nango wana nazali na problème awa mpona bana baza moins de 18 ans gouvernement awa boye bakoma kozwanga lokola trafika ya bana baza kondima te mama na bango aza te bana batungisaka ngai mingi nakoma kobela hypertension chronique eske nakufa nakoma maladie mpona basituation oyo boye mwasi aza te yango wana kaka nazalaki nango. Ok, merci papa na biso tosepeli mingi mpona koyoka yo. Bandeko na ngai bosili koyoka papa na biso, papa Dodo oyo avandi na mboka ya Irlande. Vraiment papa na biso akomi âgé mpona tosololaki alobi ke aza pensionniste, aza na pension. Donc papa na biso azali papa oyo abalaki mwasi na ye azalaki liboso na mwasi ya liboso akufaki aye kobala mwasi ya mibale baboti bana 4. Bon na libala liboso pe aza na bana ya mikolo baza pe libanda deja ya mboka. Papa na biso nzamba sungaki aye na Irlande akomi kuna badeklara ye deja pensionniste vu son âge. Alors baye kosala ke bapesaki kaka visa na bana mais bapesaki mama visa te aya ko rejoindre mobali na ye parce que bazali komona ke papa zwali kozwa mbongo ebele te en tant que pensionniste. L'air bana bakomi bamoni ke ye moko papa akokoka kobokola bana wana 4 te. Donc bana wana bazaki na toujours na besoin, il fallait bazalaka na mama na bango. Yango wana bazwaki sikoyo bana batie bango baplace bango na social mais aza na accès ya komona bana na ye. Papa vraiment azomona pasi amoni ke ça ne va pas akokoka ko continuer ye moko bongo te. Bino mo boyebi yango tozoyebisa bino solitude eza mabe ebomaka appétit feu. Boyoki pe papa na biso alobi suite ya kozala ye moko suite ya makanisi ya bana mwasi musika aye kobela komi hypertendu o ekomi neti chronique. Bandeko na ngai boza na se ya sous le baoba mwa kopo ya ti mwa kopo ya café ezalaka tokos mpona ko apaiser batension na biso bamakamba idée babiloko ya mike tomela na biso nga nazali na nga na nsima ya kamera me nazomela te citronnelle oyo tobengaka sinda bilongo boyebi te wana ezolongola ba bouton ezolongola ba graisse na libumu ezali vraiment kosunga bandeko na nga toza pe na oyo babengi bulukutu ezoko aider surtout ba femme de chambre mama yo tosala ba cleaning ezolongola ba douleur na mukongo ba crachat na tolo vraiment bandeko na nga bobenga ebele na sur le baoba number 1 orozwa tina yo ekokomela o tina ndaku na talo ya muke bobenga ekozala bien. Bon to continuer kaka to ndenge tozo solola bino mo boyebi lisolo ka papa na biso bosi boyoki biso tozaka kolimbola mwa muke ndeka boyoki papa na biso sikoyo azwaki mosolo na ye bandeko na ngai $1000 te 2000 te bandeko na ngai $6000. Papa oyo azali pensionniste bandeko congolais asili mawa
ba congolais bozana mawa na mutu te bozana mawa ne loko te bande ko nanga bosala attention vraiment makambo ezoleka entre biso penza entre biso na biso eza malamu te parce que bande ko nanga bande ko ba somalien basalaka mabe na bande ko na bango te biso mutako boma yo kaka ndeko na we pito lati kombo bonzambe ndeko na biso mwasi na ya sambelaka l'église ya Kimbangiste o église o bengaka ko Kintwadi wana bon si je ne me trompe pas elakisi lokola lisanga lisanga ezalaka nini boyoki boboto bondeko ese lisanga donc toko boza na lisanga boza bomoko et puis bozo sambela église moko boza na idéologie moko boza na bonzambe moko koma okoki kosala moninga na o mabe bandeko na ngai église nini batu bakende binzambi ndenge moko église Kimbangiste o tokanisaka pe ezalaka mwa malamu makambo bien o Simo Kimbangu botala bino moko bamakambo minene boye ekweleli papa mukolo azolela bandeko na ngai $6,000 epai ya mutu azali directeur général ya protocole ya église mwasi na yatikala kuna asambelaka kuna ti lelo asambelaka kuna papa ya protocole alobi na yeke ako ede ye ako sunga ye apesa $6,000 bandeko bakepende na Western Union batindi na kombo na ye moko 6,000 a recevoir yango a signé na papier bandeko banda na 2015 ti lelo suite ezate papa komi kokanga ba phone ali koyamba papa na biso te donc bandeko nanga papa aza na souci parce que bana baza na social soki mwasi ayete bana na bako placer bango bako kende bako sasu na contact na bana te bandeko ezali pasi na mawa yango ba oyo nyoso bako yoka video bo partager ta mususu entre bango na bango bato ya Kimbangiste bako siéger bavandisa papa azongisa mbongo ya batu parce que yango mama suma boy batu ba mususu bako kota lola te bandeko na ngai lola wana bomona ka porte nango ezali mukie lokola tonga pesi bachaka singa il faut zala propre pono kota na liduswana kokanisa te oza chef d'église oza soki diacre oza soki nani o soki parsec yo ya pasteur o soki bakomboni bakoma kopesa okokota lola te na moyibi na lokoso na kindumba eza pasi il faut kotala pe ba age nini okoki ko escroquer parce que papa wana ayebi mama wana ayebi age ya mobali na ye boye bat bozoka papa na poto aza déjà pensionniste soki pensionniste bazwaka pension na age ni 67 ans cela veut dire que papa comme déjà na 67 ans ndeko nanga eza pasi binongo bolandi audio ndoki ndeko papa oyo azwi mbongo azali koyamba bango te bakei kokutana na mukonzi oyo ya église vraiment ezaki pasi na kozwa bazwi deuxième na ye baexplike likambo wana nga na solela papa deuxième alobi oui wana ezali responsabilité ya église te aza na raison ça n'engage pas l'église makambo papa wana sali ça n'engage pas l'église mais le problème est que ezobimisa siko réputation de église ezokende mabe bino bandimi mutu bobebisaka réputation ya église abato aza na likambo te mais bino bato bozokende na église makambo bozosala bozokobebisa réputation ya église sikoyo papa na biso oyo ya deuxième personnalité ya église alobi no makambo na bino ya boyokanaki ntango bosinyaki na kati ya mot d'ordre awa ya église
na kati ba règlement d'ordre ya église il n'y a pas place moko lobi te ke ba edaka batu ba pesa bango ba visa ba futa 6000 dollars pour na ba pesa bango ba visa comme bino bosali likambo wana na ndenge na bino ezo ko engager église te. Oui, nous sommes tout à fait d'accord, mais mutu oyo asali yango au nom de l'église parce que alobi ke non asalaka yango tango alukelaka batu ba visa o bato bakendaka na kombo église ba voyage yango ya tie donc bolongola ye na musala wana ou bien bosolola na ye bovandisa ye bopesa ye conseil azongisa mbongo ya batu banda 2015 et puis azoyamba lisu papa te eza pasi na mawa bandeko nanga yango wana bandeko mbongo eza pasi boyeba kobatela mbongo boyeba kobatela mbongo voilà et puis ba papa ba mama bandeko to komi na biso koshite na komi na ngai na suka makambo ya ba age oyo pe ezosala pasi soko ozali papa bandeko nazopesa conseil wana conseil eza général na ba papa ebele oyo meka kosalela age na yo soko oza mokolo salela age na yo bala mwasi ya age na yo bozokende na kipension ensemble boza kosala makambo na bino ensemble bapapa oyo bolingi kobala bana mike ntango kobala mwana moke aboteli yo bana siko okau mwasi wana kozala pe akufi avant ou bien pe azate lokwa papa na biso siko atikali na mukumba me ye azali mukolo siko social pe adongolera misu alinga komona bongo te azwi bana eza pasi na mawa donc bino batu botikali bozoluka banzela poto bozoluka banzela ya ndenge nini boyeba ba place nini bobandoka epesa bambongo na bino pona église ya malamu na mabele o sur la terre et tozoyeba te ezalaka na adresse nini eza na mboka nini tozoyeba te partout kokende kaka ba makambo ya nyamu ezali kozanga te vraiment ezali pasi na mawa bandeko nyonso boyoka o boza capable ya soutenir papa na biso bo bengala danoise na kopesa bino ba coordonnées ya papa boko solola na papa pona ko aider papa na biso bino bato boza na Irlande bosunga papa bozala na papa bo matsaye moi moral parce que papa penza zali na pasi ba oyo ba mikonzi ya mboka na kati ya Congo soki bokoyoka biso bo contacter biso bo sunga pona papa zala ba preuve na ye parce que ba papa ndengwana en tout cas vraiment ezakaka pasi na mawa mais ata sur la terre a foutu yango te au-delà en tout cas nzambe ako juger ako tala ye na deuxième regard botikala malamu na lingi bino mingi mama leki na bino la danoise oya yaka kaka pona sepelisa bino ba love bobo sanate sous les baobab number 1 live together ezakaka wana ezosala du lundi à vendredi vers de 16h à partir à 16h mais samedi tozana 24h sur 24 pona oyamba ba appel na bino ndeko na ngai yo muto ozosepela oya kokota na o na sous les baobab live together oluka mobali na o kotuna conseil na mutu te ndeka na yebisaka bino oza mutu ya église catholique Maria Losa kotondi Gracia mokonzi azali na yo abenir yo yambo ya basi nyonso abenir pe Yesu Kristo mwana wa yo Santu Maria mama wa Nzambe soko ozali mutu nzambi kota ba jeûne prière voilà soko oza mutu ya ala pourquoi pas 5 jours bango kutu ezalaka facile osambeli ka 5 fois par jour na journée ozwi déjà suite na yo bien donc soki pe oza na yo mutu ya oza pe bouddhiste tuna kaka ba église na bino bon soko résultat bien bengala danoise yaka kokomisa kombo na o ozwa mobali na o soko bandi kotuna ba camarade o ba mama prophétesse
bango mo ba mama prophétesse pe baza na kati ya masolo ba pasteur pe baza na kati ya masolo donc toute race confondue bazali ba musulman pe baza na kati ba komisi ba kombo na bango donc oza na muta kotuna te tuna conscience na yo moko soki endimi ke obenga bengala danoise na 0044 74 59 62 52 17 okozwanga to solola na ndenge moko ya takas ba love botikala malamu bye bye bandeko na nga boye ebele bandeko na ngai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle bandeko na ngai bobenga banimero na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet esalami na mpenza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo eza ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme ba pasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet na ozo mela chaque jour et ko sunga yo bandeko na ngai ba pasi wana nyonso ekosila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi bakoma benga rango sinda oyo ti oyo yango peza na 20 sachet na kati soki omeli yango ezosilisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezokosila cholestérol pe ezokitisa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama na nga boya ezali bio ekonomi na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na telefone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwen nyonso okozala ti oyo kokomela yo bandeko na nga okotrouve yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London ou bien na sous les baobas epai ya mama leki na bino la danoise oyo alingaka bino vraiment boya ebele korate ti oyo te ekosunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela ekosunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino meko pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love coucou boya ebele na sous les baobas life together boya bas to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien mama kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba
ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC, ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe yemoko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baoba live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele